namona grandeur à papa Mbaka quoi. N'était ce que vit nanga biscuit ko sala boy quoi papa Mbaka. Na kufi ba feta bané nanga vraiment namona grandeur à papa Wemba. Au senti na kenda na église ba pesa ngambo na futa minerval mais na pas papa Wemba misia mukilo ba bengaka apesa $400 pour na futa pour na passer 6e. Mwana mama la male amodiambodia kila wa bla bla tsa 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 ukupona boki pena boy OK boy betuna tsa tsa wanele na viva boki sangai mais Wemba mtafula ngai wanyomile wamba pale analengole nyoye nyombisha lonya ande bidelo longo vivade. 2 ans déjà depuis qu'il nous a quitté, l'artiste musicien Papa Wemba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Horizon Cardinal Bak, émission na bino ya peuple. Mesdames et messieurs, aujourd'hui toza wana botno toza wana wapi toza bongo na village moloka, c'est-à-dire que toza na kanda le sikanine bazo célébrer liwa ya Papa Wemba. Voilà, chers internautes, on toza bongo na biscuit des écoles. Biscuit, bonjour. Ouais, bonjour ma sœur. Biscuit, journée à l'élo vraiment, journée à l'élo. Et l'air comme la journée à l'élo, il y a un moment où Papa Wemba Koufaki et le Belaraoni. Namona grandeur à Papa Wemba quoi. N'était ce que vit nanga biscuit ko sala boy quoi Papa Wemba na kufi ba feta bané nanga vraiment namona grandeur à Papa Wemba Kuruyaka leader nangai. Je suis fier ya komona ndena beta na Papa Wemba. C'est une carrière dans la biscuit des écoles à Moulaï. Ouais. Yona Papa Wemba vraiment, vous savez, il temps combien? 18 ans. Dans 18 ans, nous allons toujours na papa. Ce qu'on a mis. On a vécu à 24 ans, on a 43 ans. Vous avez toujours na vivre? Non, na sala orchestre na mak. Maël avant Maël, na kuna générique mozo bimana mewa. Comme on qui sikitia. Au loin vivre avant Papa Wemba à Koufa ou bien au loin déjà aller Papa Wemba Koufa. Après Papa Wemba. Et l'on est celle que l'on a pour Papa Wemba. Non, non, mon gars attend qu'aucun nzamba le belenga la la pour nous qui bena kete. Biscuit la muka. Wemba le baka na vous êtes tous des leaders. Leader dit leader ba te ka leader moko. Na salaka te France abna qui leader bima. Donc na chema kambo ba producteur ba na beti maxi single qui sikitia. Vous êtes tous des leaders. Donc, c'est-à-dire que l'air des boutiques à la qui nous surtout dans la musique au canal tout sauté. Non, 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 naza kuna te maman, na sali choix na ngai eta que leader amboko. Ouais. Relation yo garder ce qu'on a bandé kono o ya vivre la musique parce que papa Zalaki bozaki faire partie na mon appel à général kasuka pe obetaki. Maintenant comment ça fait-il papa ku film no so panzani c'est-à-dire que vous avez le leadership. Ils sont tous mes frères. Dans le problème là bango. Donc le leadership quand même te bomi et bomi makam. Non non non, na sali nzela po papa mbasala ba question ba kofi. Pourquoi on a la 3e T après 4e T après Redi après Kofi Kester Redi ngapena yeti. Tango le bela Kester a longwa le yemo papa Zalaki. Pe a longwa parce que bazaki na ba raison préférée na bana papa. Siko yo longwe papa qui maman Amazon au kakata ma on a été leur monte. C'est qu'il y avait quelque chose dedans. Non, il y avait pas quelque chose. C'est là qui choisit que leader biscuit les écoles. Na resonne ma bête. Biscuit. Les autres moni manifestation toye awa parce que bazo célébrer vraiment bazo commémorer mort ya Papa Wemba. Tant que bazo commémorer mort ya Papa Wemba, tant que Talara Kazaki artiste congolais, artiste moko to benga bango lokwa ba icône. Siko yo étant que artiste ya vivre la musique. Ndenge ozomona ba manifestation oyo, qu'est-ce que tu dis? Ozomi lobela nini? Yo en tant que musicien. Ba kango le début que non, ezo lobelanga que non na Congo, ezana ba leader ba kufa. Mais il y a un seul leader comme Papa Wemba qui est tikali immortel. Bah fêtera Papa Wemba chaque année. Ça me fait bien. Je sais que les salanga qui fier côté na ki ba mona que non leader na betana Papa Wemba. Fier et pas nangai. De Papa Wemba vraiment là où tu es, que son âme repose, que ton âme repose en paix. Je salue mon papa. Ouais. Bon, on a qui biscuit des écoles, tout sur la carande boyebi, makambuka kaya Papa Wemba. To comme on a kobanga te to comme on a biso. But ba sentir que vraiment zayo. Bon,
d'un peu de jours bandit c'est la biso non po ba souvenir ya vive la musique ezebele je pense que au beta vraiment na ba disque belé alors il ça biso eloko mais qui soko beti yango côté papa ningani ça la biso no ba play ba souvenir wana donc la musique mwana mama la mele amodia kila ouais bla bla ça vous comprenez boy qui pena boy OK boy betuna ça wana leo sala ngo papa kufi voilà papa so termine la semaine arabe le fait danger ouais mais baba za lingo mingi te comment ni maza lingo bengelo mingi ando obili ando lingo mingi te wa yo mdo kosi baba ba singa il faut pas que biscuit de kale parce que beaucoup papa mba bengana ayo yo kana ba misetu wana kosi e ande mino baba connecteur yebisa de ba disque tout e banda papa mba ba ba ready lo kwa nga bo nga te biscuit de ce collier fils à papa yo baboye bon on a biscuit des écoles tala kaka bino bo sentir que malgré tout ça la bidon o comme ce que le Cameroun est sengo pour mon bateau ba sala ba biloko ba bateau ke ba sepeli samboka ba sa maramba bien oyo mena Henrik na kisikiti ma Olivier Vandebo marché central matimba azo te kandunda kanga makolo na yo muni ha ba vandi avo wana makambo on sala ngo contre vive la musique équipe wana orchestre biscuit des écoles kisisikitia mais la femme elle salon Mirador ouais popiloro sala boye ndenge mona na ke tellement vive la musique na minute o banda papa kenda basala eloko te to mona single te disque te siko yo lingo prouver bango ke nga biscuit ne na za wana na leki bino ngande na robimisa komba papa Wemba kasiko ouais on le vit bien mais mamuno c'est nzambe nazana concurrence sabatuté somo le no beta maxi singana kisikiti nzambe mtatenga na temps na sisi mixage na bana ba clip poya na te pona bateau bazo kokate là je suis pas là na kolinga jamais komba papa mbekoya matimba ozo te kandunda kanga makolo na yo ba vandi awa donc blaguité bon biscuit manifestation ndenge salami to tano bana moloka ya part to tiepe ba organisateur ya nino à part bino bana vive la musique pour yo pozo faire partie pour ndenga kenda tikara kuna so que zaki ke bato bataki maboko te bino moko yefsanga initiative ni bolinga bo sala là je ne sais pas attends que bana ya papa OK bino bo vani bo ngebo zana mo kam mo bozo raisonner non tout ça la beauté avant tout from rambo ya yo mouvement la pat attaque na yo mo connaître yo so ezaki yo o ngeba o préférer sala nini senga wana mama nzambe po nalinga papa na mingi na viva bwak sangai mais Wemba mtafula ngai wana tikali prochain avenir nzamba ko pesanga ba makoki peut-être ozala o muke on a ça pour na Wemba peut-être ba ça les amuke ouais voilà merci beaucoup aya vu ba bwa kisa kai papa Wemba fula kai yango pele papa Wemba pa kufi pa simi njela c'est nini akei po mtafula kai akendaka vraiment mesdames et messieurs merci beaucoup tozo continuer biscuit merci ouais merci ma sœur. Je salue ingénieur Serge, millimètre Bikaka, Alexis Tinkoum, Afrique Intérim, Garin Koum de Bruxelles, mon ami, et Dika Dikembers. Donc, na leli bato tout balinga biscuit les écoliers. Na kolo ba mingité. To boire avant pétro, Moli Famombo de Bundes, Garin Koum de Bruxelles, Barbine Mawila. Ndibu de Molokai, Jissé de Molokai, Salon Coiffure, Sep, Romek Mbaki. Donc, on a salué tout à Matongé. Ouais, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. On continue. Tozo pour sa malembe. Papa, bonjour. Bonjour, maman. Papa, le tozo mona toye a tokuti bazo ko célébrer mort ya papa Wemba. Siko yo attend que moi na ya mabele, attend que moi na ya moloka yebisa ngai. L'air to comme vraiment journée oyo, na ba moment oyo. Et loko nini o esala kayo o raisonner. Donc souvenir nini oyo kan saka ko tap na place à papa Wemba. Vraiment na lela wana za
koko na biso ndeti ngabo naza artiste naza koko na ye vraiment eza souci makasi na mawa mingi torata artiste munene vraiment makasi ndeti Papa Wemba nandenga kenda tika biso vraiment eza passe mingi mesengo geste so salama ezaka toujours to rappela kaeka toujours même nga na kwena nga eza na nzembo na salela papa ya mawa donc kende ne pesi bana tout batu nzembo ngo sala papa to kangu penanto za psa to kangu. Merci beaucoup nzemba papa ezali kokende na yo epesi pasio nanya kobokolo bana tala bato nyonso bakolela zonga ndako na ekomi molili papa ke Wemba kei atiki kongo na pasi mamuke wana taka to banga bapipi odo ba miyibi baleki troyo ka bayo betango na kuzu ba vela biso pa mtema mabe baza trop mais souci ka bolingwa papa na biso souci bapipi ba yibango donc yo ndoza au style papa nze au gardon ka pona yo mo faut biso yo kango parce que bapipi yo banen ba yibango na gardon ka pona nga moko te na lingi nga moko na exploitant so nzambe asungi ngai na betela ngo single na banda pe ko lekisango sinon te so to yemba ngo pamba ba vie basé belé ba oyiba ba yoka mélodie bien ba yibi ngo po ba vie ba ko kasute kalamba e ko mitro baza to ndire papa po papa zalaki akolala olamuka bo aspirer mais biso siko ba koko na e toza na inspiration yango to bomba kango. OK, merci beaucoup papa sikoyo ndenge au salinze mo c'est-à-dire que au vanda ki na papa ba ki vraiment papa yebisa biso ba souvenir nini vraiment aux allons makasi vraiment OK papa oyo asala tam tout monde sepela nango yango sali que ça au sala nzembo vraiment ba souvenir à papa ndeti ngabo pona koma artiste lelo nazwa guya koyemba eza na ndeko yoka papa wana trop puisque ça na mayele belé na ndeko landa e trop mais banzembu na kala sera la vie est belle nazaki na ba CD na e makambe belé na ndeko landa ngo don na oyemba ka idola papa la vie est belle nazo landa ngo yango efongola nga lelo efongola nga même coca voix ti ba voix de tête na olanda biloko papa salaka. Travailler, prenez de la peine, oh. C'est le fond qui marque les moins. Donande ko landa ba biloko wana na oyemba ngo pamba na niveau ndako na biso ba paramba mais yonde no wa mona classe oli ko yemba ma papa wemba trop bonde ni vraiment zaki papa mobo na linga ki trop banda maki mwana nanga. Merci beaucoup. Moni na ba idole ya papa ba komi ko bimana. Bonjour. Bonjour. Ozana ni biso. Onaza o ba ebelenga na style petit Michael Jackson na minute na koma pe oyemba. Papa Wemba muta supporter nga na makamunyo so tina komi lelo kwa. Papa Wemba muta supporter que na makamunyo so lelo papa kufi. Yebisa biso souvenir nini ya makasi yo zanango epa ya papa. Bon souvenir ya makasi ezake o senti na kenda na église ba pesa ngambo na futa Minerval mais na ye papa Wemba misia mukilo ba bengaka apesi nga $400 pour na futa pour na passer 6e. Passer 6e motangi aussi ici siko. Donc matangi zo nga na salle examen d'état avant que na ebise papa nde abona luka mbonga Minerval. Petit c'est la soki na zongi ko zonga donc les allez liwa mais pesa nga courage na avancer lelo pe na koma pe ko yemba na uti mboka batetela na beti partout par rapport na zo confirmer pe. Siko neti journée ya lelo. Lelo to komi wana to komi to zo poussa le 24 à daju papa kufaki. Yango po moni organisation oyo. Siko yo horizonaka nini? Eloko nini mesala ka lero koma kana ba moment oyo. Bon, on moni journal lelo za pena fête pour ngati. Mais ce que comment ça nga moi c'est ngo komona buntu papa na kufa mais babosa na raité ne babosa na ba mission misusu. Donc liwa papa wemba batu ba se retrouver ba comment ozo ba vie ba sala pe ba lar batu bazo boko la bana na liwa papa wemba be venir comment osalem. Et ça derrière elo mo kilo. O satire Obama aux États-Unis a telemi une minute de silence pour na papa wemba Cristiano bakumisaka avant match une minute de silence pour na papa wemba so muta boy di maete. Donc wemba na ebite pena mo soko bude wapi. Suka na papa pena. So wana pesa nga courage na za complexe musicien mo totala na za wemba. Et on mo pesa nga courage na avancer na zo mo na pe ba avantage pe lelo. Na sima wemba. Donc wemba za le roi idole na yo. Idole. Pona wemba nzemo na ye. Bona ko na préféré na yemba pena ba nzemo ba yo karaté. Wanyomile wamba pale analengole nyoye nyombi shalonya etale lokendo kaya mika sukulo kedi le kolota chuchena tamachu etalema
Kolo pemba kele mbide lolongo vivade dans la salle biloko pota mon papa me petit akovanda au senti ata batu miso a vivre balobi petit okota na concert to mona Wemba pena petit okota na kati kota mona babominga na kata mutuka via linga kanga koleka tous les musiciens vivre la musique ba onyo so baebi papa pena linganga makasi lelo so moi ba demi terrain pour na papa Wemba lo sambo na ngeza la nzamba za la souverain ata la bolamo ata sunga batu quoi. Donc yondongo zawana ba souvenir soit banzembo of moyo kangami ya papa zaka banzembo ya tete ya kitete la yembe so sunje momono ye difficile la vie à moto ya petio yo soki to talaka yango lokola na télévision mbele to néglijaka bato théâtre mbele to fingaka bato théâtre oyebite petit Michael un jour à kozwa na mituni na motema donc petit Michael au comité sonne masolo ya viva la musique na minute o ezandenge orchestre viva la musique ezandenge viva la musique mutu mata ko benga na mutu na viva eza ya biso mo senti de talaka courage et le baye moko chef na biso to chalobi petit wana za na courage mo boy oban na courage na vasaka et simba pena la zala wana te parce que tala do de Jésus loba mutu déjà so beta derrière moi ba province est belé déjà là senti que place d'angeza na tetala les seuls mutu ando linga déjà que donc inutile pena donc yo pe okimi viva la musique pour papa mutu daro linga yo akei baba naki ko beta nga fort oban depuis mo ba ndo beta so Wemba zate mais ba ko bareut tapena na moi muke na posa venir na nga oban donc na minute yo to ba leader et moi lobaka boza ba leader petit et ala mutu ala qui sa pas sa valeur ya papa Wemba à représenter papa Wemba. D'accord, merci beaucoup. Ah, tout le monde a Kokoringo. Donc, il y a Père qui n'a ma solo et mon local. Ayebi vraiment bien. Qui est papa Wemba? Papa Wemba qui n'a. Bonjour Kokoringo. Bonjour maman. Kokoringo. Les lots toye toye kuta bino na mabele na bino. Bazo ko célébrer mort ya papa Wemba. Boza ko célébrer mort ya papa Wemba. Yebi sabiso souvenir ni nos ala ngoi papa Wemba. Ezali ebele ya ebele moyen na yebisa bino yango ezate ebele ya ebele ponga na ye to bandi bomwana na kilote tokei école moko Saint-Jean Berkimans tewe ko kabwana na 6e primaire ya kena tene de la victoire nga na kena tene de Kalina ezali ebele makambo musique ya bandango lelo na primaire déjà bazwaka ye chantre na église na ba catholique toza lelo te ezali ebele en tout cas koko ngaba souvenir les ebele siko journée oyo yo rappela ko nini soko komi au mona muto bozala kinaye kobetaka masolo banda bomona siko lero komi ma journée oyo elebela ko nini mama journée oyo omoni na ngai moko namonaka nabungisi un de mes frères po tokole sika moko ba famille ba yebani biso to yebani azali toujours ko benga nga petit frère omoni po na ngai soke loko esamaki te na kanaki nde na senga mesi ya ngai moko na famille na ngai après tozongi na ndaku mwa koka tosali bon lokolo ezali azali moto ya bato akomaka ya famille te akoma ya bato nyonso yango wana bozotala kako nde toza kokanisa ekosuka lelo te tokokontinue kaka toujours yo attend que oza vraiment ancien ya viva la musique oyebi vraiment bien papa Wemba sikoyo ndenge orchestre viva la musique na minti oyo ezomona na te eza vraiment sous na fonctionnement te bino attend ba asie ba conseiller ya papa obozaka maya kala bozoloba nini pour na vivre orchestre na bino et comme kaka ke ba moment on mona ki vala musique etelemi comme papa Wemba yo kani mena minute le makambo eko stila e ko yoka na lisusu te to ko mona lisusu te ke mutu moko de na TV o vivre la boye na boye concert boye na boye o ata single siko bino tant que ba sie bolobi nini orchestre zali bazana studio boko yoka bango ba bebele ba olongwa wana ya kolongwa ba orchestre nyonso balongwaka epa na biso ezali okola kankokolo ndenge ye moko alobaka okei okozonga ye de son vivant azali kolongola musicien te
okei okozonga kaka soko mpe ozongi tokoyambo kaka na maboko polele bawela nini papa atika tosha chef d'orchestre baza na likambo akowela te jusqu'à preuve de contraire moto azali toujours chef kuna ezali tosha moto mosusu azali te. D'accord, merci beaucoup. On est avec Bongo Kokoringo, ami d'en face, il y a Papa Wemba, Batanga, Bakola. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, comme Bongo Nasuka, il y a émission Nabiso. La journée journée à lobby peut kozala journée le 24 pe oyo jour makambe ko suka pe kozala en tout cas na pesi mbote bongo na batuno so balande émission oyo na bino ba diaspora toza wana po na bino émission Horizon na pesi mbote na équipe technique na mobimba wana na moni bongo ingénieur 16 na moni bongo ingénieur 16 mm garçon sérieux merci beaucoup na pesi mbote na batunyo surtout oyo bayebi émission oyo pe ba na kango pe balinga kango wana na moni famille nanga mobimba en tout cas merci beaucoup na ba camarades nangai bino surtout bozala wana toko continuer toko loba toko ifsa bino vive la musique et la minute yo position ni neza nango toko ekobimaka na émission oyo.